Koponga na te, koponga ngomba te, koponga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura un combo. Donc, bah comment me sous vous avez un yo qui a un beau senti bah au fin d'ailleurs. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a un côté dans site nous découvrir la merveille dans la carte. Mbote na balandi ya image ya Congo, mbote na babonné fidèle ya la patronne Yvonne Niandabou Bwaka Ndobo. Merci na bino nyos ba o ba pesa biso confiance. Internaute ya monde mobimba ndenge bosi bondima na bino coin du courrier. Émission na biso batolinga olanda makamba bato. Biso batolinga koyeba science comme ndenge nini, magie comme ndenge nini, religieux comme ndenge nini. Émission na biso yango yo, émission memilaka biso ba découvert toujours et les maraté. Merci maolelo nazanga moko karaté ndenge na linga otambola ngamo côté. Nazana zoende ka papa ya bébé, zoende ka papa ya bébé ozana sima caméra. Mais toza quelque part toza na espace Séoul, toza awana Kamunganga, toza na Kamunganga na ozone na commune ya Ngaliema. Vraiment et pas iwapi na ekokuta na mutu moko yende na osala curiosité nanga na bino nde botinda nga ba questionnaire to yeba ya za nani azo sala nini et puis to reçoit na nini mais asa déjà invité nanga pembeni nanga nazo endeka na pesa ina numbote mais na robete la bino masolo ya mo makasi na invité ya yaboni malamu koleka yote esika ozalaka nde esika na chakiti. C'est-à-dire na bolingo tango yozo bela ngape na obela c'est-à-dire ba pesa biso kisi moko pona bolingo eza ndengwana c'est-à-dire santé nanga sa maladie bolingo eza maladie oyo ezo bonga na biso to bela yango pour kisi nango ezalaka epa yemoko die le père. Et bien, na baganzo ko ba ole ils vont notre lota munto liso apia na c'est notre beta masolo masoto beta lelo yi invité na ngabi nga umna nga Yvonne la patronne nga komona nga Dumana les paroliers du cœur autrement dit na mesana akoloba ke na za ebembo ba kunda lelo me ba ole la lobby donga yangwana bakunanga lelo ba olela lobi ezalaka esengo balela moto mokolo o ya kufite me balela moto basi bakunda moyo kuti moto moko azotangisa pizole nini ola lela tantine Yvonne mais tantine Yvonne sa kufate nde tozalaka na ye Dumana o azali soka ye ayebisinga si tout le quoi mesala mi kolobelanga bolingo oya mesana mi kolembola kingo na mona vandi mola bien ko bolingo lembola kingo ndesi oya mesana o na du mona mesana kolembola ka kingo mutu to kama yo ngai au kama bando beteli solo oya moto wango si akufa na sana na china nga suka na kingo te me ya lemboli patuni nini kasi bolingo te et comme ça biso na niveau soko lingo condamner moto yo kota pe na kata bolingo bongo pe to tunayo okomi wapi ngaku na koma place yo comité me yo komi donc parolier du cœur asa parolier quand ninga zolo ba makamne ba verbe wana ndi zo nazo sala verbe te vraiment na longwa na verbe to tikela oya lobaka propriété ya verbe ndeko na ngai Félix Wazekwa to ya côté na nga un mot de sage ndenge ndeko na nga Pascal po balobaka saka algèbre oya yembi minga lelo bila kinga bikoki mobala suelinga deuxième bureau donc tout tika pena mutra mutazo à côté na e to c'est-à-dire ngana za pa expliquer biso non parce que ça peut monde na biso pinzate obi tout tika la Félix Wazekwa nini tout tika les verbe verbe za yaye verbe za eza penza yaye c'est-à-dire ngana osala verbe te ngana zo sala un mot de sage na mot de sage ndé na bike miso zala mi baleka seko ka mola zolo mbate mona kaseteni c'est-à-dire ngana sala un mot de sage c'est-à-dire moto ko sala nyoso azati o sala mo eteni kaka to sala bokeseni ya ko sala phrase entre ngai na ye mo expliquer biso nan donc lelo vraiment masolo za mo belé na yo un mot de sage et ça ndenge ni un mot de sage c'est-à-dire na ngai proverbe na ngai za boy maloba o ngala lubaka su ngala lobi zo senga ba sage baya ba expliquer likambango po eza capacité
ezaka ezateke na lobika boyo pour comprendre ba moté faut Félix Ozeka ça loba likammo wana to beba benga vie Lutumba papa Lutumba kuta ya nola na nzemba ngo azala sage alobaka nini po bolimbi c'est vraiment soki bakolo ba otala ngai tamsu ba kanisa po biso lobaka mokolo za mokolo te kasi nakata bakolo mokolo azalaka c'est-à-dire papa Lutumba aza parrain ba parolier te. Papa Lutumba za parrain ba parolier te. C'est-à-dire ezate que papa Lutumba ndaza mokonzi ba parolier. Papa Lutumba c'est un poète. Aza poète. Différence entre parolier et poète ezalaka. Tout ça la différence. En plus moko ça la parole. En plus moko ça la poésie. Vraiment nayebi que potanga poésie na classe. To yekolango to tanga yango. Mais qui parolier to tanga yango te. Non, qui parole to tangate. Qui parole les amboka mususonga bizalo kwa kitando bizalo kwa kiyanzi loka kichilele isa kwa kiyombe. Donc c'est normal na yebiso que yebe oloba kiyombe te. Mais koloba ngate ke ngalo kwa nazana mbongo ebele na koloba nga kiyombe mabete. Qui parole loko musunde ko ngai. En tout cas même amboza minene. Parolier zanani. Parolier na so na ke na bando ko expliquer parolier za nani taso bande ko na biso so ya musique taso ba kulika ba mona mabe les parolier faut expliquer biso et alors on a un migrant on a tout na été ezalara lelo ba komisa ba parolier ba auteur compositeur na Congo. Or que parolier aza kaka pona okoma maloba o sala test, c'est-à-dire akomelio maloba pesio maloba yondo okozwa maloba wana osali mélodie tout mais lelo na Congo bande konanga ba misie bolu misangai naza ndeko na bino mona suka na famille ya bato, c'est-à-dire lelo na Congo komi il faut bazo obligé yo il faut au ça la mélodie nde basomi nzembo wana sa mélodie ba osomba te oyo pesi motoka parole bo atangi ka parole bo ayebiso abi mais ça faut ça la mélodie nango, c'est-à-dire qui parolier j'espère qu'il explique qui parolier n'explique que parolier aza moto yo akomaka, c'est-à-dire moto azo sala maloba, c'est-à-dire à community neti na bike nazana ngai bembe na kanda ndokite bo bisa ya kolela na ye yo suis phrase nanga wana obakisi lisusu na bike elianza kumba kasemse na poswa moto yo suis biloko wana nyonso ndo kangisi yango yo ndo sali mélodie na yo, mais lelo ba komisi biso yango zo mona ba parolier belé to komi oyemba ba parolier belé to komi oyemba c'est parce que bango mo ba pesi biso guana parolier a komuluka sa mélodie tanga sel mélodie ayoka vi na yembi fait bien le ko na yembi bien c'est que ngapi na ko yemba na ko yemba parolier ko yemba non parolier logiquement surtout logiquement, c'est-à-dire parolier est obligé que parolier fa yemba, parolier est obligé que parolier fa yemba, mais lelo parolier comme yemba to comme hein te nzalate na uto yebisao bato ba pesi biso gu ya kuluka oyemba ka bango bazo yebisa biso ke chape mélodie moni so okomi côté wana tia parolier yo koyeba mélodie wapi na yebi mélodie te kope baby merci ma to komo lukango omona lelo na bito so yebi ke il y a aussi des chansonniers bato babenga ba chansonnier, c'est-à-dire bato yo atali kaka nzembo donc oya na nzembo ye moka bongisi makambo nyonso lelo bato bayebika ba parolier lelo bato bayebika ba parolier neti na kala bando yebaka poète Lutumba mais bayeba parolier te or que ba parolier entre poésie wana o poète asala na parole bino mozana ngolele c'est-à-dire na peso exemple moko ya nzembo moko oyanga hein merci vraiment na ina peso exemple ya nzembo moko yanga na bi tina ko kamona bango sepo mona siganya wazo mela mai nzambe apesa ndoki mokongo kasabenga kai nyamate na lekeli dele na za susu ya kotia na mono kote bolingo epesa motema epona mosusu elinga mosusu batela motema na ngaya kalate, c'est-à-dire tout ça la différence ya okoma parolier soko vanina parolier au sentir que vanina parolier sozo sona parolier au sentir que sozo sona parolier
bokesenia na makasi ezali yango nalobaka oyeba parolier ndenge nini navandi na obina yebaka yo moko na omiyebaki ndenge nini koza parolier soki na miyebaki ndenge nini aza parolier ngai yango nalobaka omoni biso bafan batard bafan batard nzambe aluka kutu te koyoka soni na likambo wana biso bafan batard nzambe asunga biso kaka asunga biso na 80% ya bato baza bafan batard nzambe asunga bango c'est-à-dire ngai nayebaki te apesa bango chance moko so nayebi ke oyebi yango makambo bafan batard basala oyebi yango toluka kotimola libolo wana te mpona seta biso toya koluka oyo biso tokima c'est-à-dire ngai nayebaki naza parolier na bar eza mutu nde ayebisanga ke yo za parolier mais ngai moko nayeba ite ke naza parolier prophétie merci vraiment eza prophétie te mais ayebisinga boye namona okoma komati na okoma na kai na ngai na bando okoma savoir parler ye atali ya bi lakisa bi koma wana na oteka makaso na baba rebele zawa na ba Mosée de l'Ozone ba tonto Bena ba la crèche na oteka makaso na ba place Vendôme na tout na oteka makaso mais bakamwa mokosuba oke naza parolier nazokoma na kai na nga na okoma savoir parler papa na ebisinga bi savoir parler za na sens te yo za parolier angabi parolier nde na ekosala ba série wana na ekosala ba phrase na ba phrase ne ba mot de sage na lobaki ezaki neti ba nabi au lobi oyebi elongi ya ngungi aswaki olobi bomaka ye ko boma mususu te na sali ba phrase lokola mwasi ya motondelo lopango meka te poto swana na sali lokola mwasi kitoko azalaka te ka mwasi ya lolendo donc na salaki ba phrase wana série wana ya ndenge nini ofandika bo raisonner zo ya ndenge nga souvent tellement na mesana mi ko salaka étude ya nature na loko eza ndenge nini natali kasa mobeso natali ndako na bi kasa mobeso leki ndako na makasi bato bakamu babi kasa mobeso leki ndako na makasi na biwi mo pepeye kwesi kasa totali kasa ngo kasa kauka mais totali babi ndako kone koyi totali nzete wana azane ka wana to vi mo pepeye kwesi ote me kwesi loko munene boye babi usoko za makasi yango mona moto aza makasi ba meka yeka na moto aza makasi so betinga bilemba ba biso yo ya lemba na yeti yo ya lemba na obeti ngo beta tolo ko za makasi te ya lemba na sepela mingi nazalo ko lianzi omoli lianzi akota kana poso makasi oka ya makasi wana yango lianza akotaka donga na sepela na za ndingwana soki ozo beta tolo ko za makasi oyepe obundana ngai aya munono ndenge ni batangelo Félix Wazeka parolier oboyi na ideni te soki kolobake na boya ndeko nanga Wazekwa aza parolier na boya te wana quelque part na salaire na salaire omoni sona komo longola zolo esika ezalaka na chalitoyi ne moko nzamba lobabi osali moto nanga bondeni punga na salaki yende ngola te c'est-à-dire Wazekwa c'est un parolier na boya kaete me bato nde balobaka natambolaka na ye ngabi natambolaka na ye te natika ka ye place ya zalaka na ozana ye totali moi style ayaya te papa Flora zo mona mamna loba wa ya Marie-Jeanne c'est dit ba moni ke moi calendrier onde netika Wazekwa mandefu netikaka et puis mama loba ya munoko pe bande ko ngai te litara te ya mona ba niveau eza na ngana ta ku chaussure te na latika po souhaiter na souvent na sabia na couleur c'est-à-dire na lingami ko to sa langue nga bato ba yebi babi ye so ko moni nenga lati alinga to sa langue nga c'est-à-dire na respecta ka couleur na ngai c'est-à-dire mona mutu msusu alati ba griffe bele mais ayebi ndenge ya ko poser bilamba ngona nzoto te non na c'est-à-dire eza bilambo na uti ozwe pa mama kolo tote et pas révérend Renete et pas révérend Framte côté mika to sali sele di bom talata ka bilamba plaisir
te eluka makambo te o dumana chance toza na seula espace à Gaïa dumana o alobi leki soka beti mokolo atika bituma noki te o dumana olobi nini yayo oh zozoe nayebisa omoni bile ya bamona olia ngaptu na sumaki yango nandeni ti bono mona baona lolendo ya koningisa monoko ezaki ya dumana Dumana. En tout cas, tu vas na biso. Les aïkas de l'accès du bois qui bilele beta miawa pas Dumani. Les qui sont à beti mukolo bitumbe si la rano. Atika rapitumba no qui te c'est-à-dire la lina lo bana bien. Non. Sala waze quoi. Et sala waze quoi te po waze quoi c'est salamaki. Et sala waze quoi te waze quoi c'est salamaki. C'est-à-dire et yakika ko bakisa omoni na zando bando teka matungulu bando teka ai peut-être bazanga ka épinard peya épinard ye pondu na pe oya. Donc ba ya ko singa pe blo monsieur pas na. Bon ce qui ngasa pa non, na boy bangote. C'est-à-dire, ngaza parolier. Et ça normal na pesa. Et ça normal na pesa et loko na musicien ayemba. Pour ngai pe kalate. Nazo koma musicien te nabi ngape kalate. Nazo ya na mboka wana c'est na memela bango kana secret sans secret. En tout cas, quand on a secret sans secret, des faits là on a Londres papa Lambert, yem ça 6000 Londres Mikolo na banque Lambert en tout cas papa Lambert, des ça ba mbongo batinde la pour tout faire fonctionner image à Congo. Tous on a parlé autozo betani masolo ya makasi. Bitango osango lo bande ko Lambert. Ngape na zakana ndeko la ngamoko Lambert. Pasa na boutique ya munene na kati ya Don Bosco ba Brunel ba Sergi Juno na sous les bambous ba Océan batebele sans oublier Ali Kale pasa la kanangai o tekela banzembo pesa ba sula tekele nzembo yo kutazama bete pasa mwana mama kulutu na biso mwana tata mwasi na biso moto aloba kananga bidumana webike ermona sefera kana mosapino so ikotenga na monoko na mona net na olia gratana na okangwe lengi Dumana boy banandeni na Félix Wazé quoi. Bon soki toye banandeni na Félix Wazé quoi. Moto ka lokola ngai moto lokola ngai kulutu na ngai moto na sepelaka na ye mingi o batu balinga bakabola nga na ye menga na ye bakaza ndeko na ngai bakabola bino ndenge ni boswana te vie na yo mais et comment on les kalanzela mona mtu so abenga waze kwa mona na ndimi na ngai le kana be pardon waze kwa mona na ndimi na yepe oka babiolo bini ngabi waze kwa ni na santé ni na tentu ni na biema waze kwa nini merci waze kwa bango ba otalanga waze kwa na mandefu orke o is still waze kwa te ngana katikati ya mandefu na ngana za na nzela na kati c'est-à-dire naza idole waze kwa te lelo patu bele bakasana idole na naza idole na ete c'est-à-dire mais parolier aza vie na rose apetin na linga vie na raison nzela nga pena landa soki omoni moteki makala ezalaka pasi ala telamba ya pembe pe abanga ekoma salite c'est-à-dire na bangaka balobake nyoso ya yete ya yepe baloba nyoso ya yeza ya ngai te kokonga te kokonga te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabou yokala Congo donc bakomba mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba finga yo mais ye eso ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille en kati